Il y a camarade, il y a pris il y a outil kokufa, na malade, il y a vu pas bambois et même bien à liwa parce que moi je viens de faire un outil kokufa. Oui. Akufiko. Ok. Et camarade. Mais qu'aux gens à la bonne à Kinshasa, moi ça se rend compte que a développé une infection mon anzoto. A comment sentir que partie génitale naie, ba morceau et comme longwa muke et comme kende. Mais oh maladie ande ni boy. Ndé ba ke consulter médecin. Tant à consulter médecin ébicier genre il y a une infection oyo et se développe plus et pas banyam. Mais c'est j'ai un ami médecin vétérinaire qui a consulté. N'étant médecin vétérinaire à consulter moi si n'a lobby que maladie est incurable. Mais en principe c'est une maladie à battuté et se développe pas et pas banyam. Talasco au-delà il y a spiritualité, il y a envoûtement au côté na carte. Au-delà de la partie spirituelle, le diable détruit ton corps. C'est la raison pour laquelle moi je dis aux gens, moi si nous sauté bas sang ça et même bien à liwa parce que moi je viens de faire un outil kokufa. Oui. Akufiko. Ok. Et camarade. Shalom, bien aimé dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste de la Lola. Et si Bonzambe et Kitarana Loyembo na Malwape na Misala Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simananto Yakolobake Ntama Boto Foyer. Lisusu wapina manso azosele biso elongo na pasteur Fezamisia la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema ya bivense de homo depuis l'on fait na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel et na Boston Bonzambe Yesunde Mosuki Silemane Triof jamais bien aimé dans les Seigneurs toujours na cadre qu'on informé bino na émission bo c'est la makas. Veuillez m'excuser, rien que la vérité bien aimée dans les Seigneurs. Bon, mon aki ba vidéo. Ok. Pana na biso, ba leki na biso. Yabasi, musala bakina kosa na Dubaï bien aimé dans les Seigneurs. Bazo bima na bamboa bien aimé. Et ezate ke bango bien aimé dans les Seigneurs car bango moko mais eloko wana ezo régner makasi awa wana kin na Congo précisément na kin pe na Katanga kuna bien aimé ok ba jeune fille ba komo mona ke kobima na ba mikolo kobima na ba jeune bazozwa ba mbomo insuffisant donc kopango comme ko régner ya kobima na ba mbwa bien aimé dans les Seigneurs ceux qui abimi na mbwa ba kopesa $1000 du coup bona bo qu'est-ce qui se cache derrière ba makamwana et dans na moko ya jeune fille moko bien aimé dans les Seigneurs awuti ko kufa na ba infection oyo ke asala na yango quoi awuti ko je crois bien que prophète Basile attend un peu article yango to me koso na ye akufi na malade moko bien aimé dans les Seigneurs OK azu yango et pas ibambwa bien aimé dans les Seigneurs nani amemaki nzela wana mona muke élève à côté université na ba premier graduat je crois bien que azana ba 20 à 21 ans quelque chose comme ça oh ya wutu ko kufa bien aimé dans les Seigneurs qui a été influencé par son ami oyo ke batamola na ye na komo ya Priska na komo ya Priska bien aimé dans les Seigneurs ndeko wana kufi na ba pratique oyo meto meko solango pe kokota na mozindo na biso elongo na apôtre Basile oyo azali na plateau na biso ya La Voix Céleste. Shalom l'homme de Dieu. Shalom de Balvin. Bonne santé. Yesu azote la soma na ngolo nzambe sa. Bino bana bande bazolando. Na pesi bato nyonso balanda biso mbote biso kozali nzambe a pambola yo a pambola famille na yo a pambola nyonso. Je crois que l'année émission tina suka pour jamais déçu. OK. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Liso ya luleza kamoko ya ba jeune fille ba komi ko lala ko coucher na bamboa avant que toko ta lisolo en l'homme de Dieu na lingaki peto me kempe ko beta histoire o pe que to tanga de komo ya confrère ba kutana na fille wana avant que akufa Carlos na pesi mbote a beteli lisolo na ye OK camarade na puis tanga me maki banzela wana yo potanya yango oyebi yango to me kempe ko solona avant que toko ta lisolo ya ba misu ba uta ko bina ba mwana Dubaï. Les yozwa qui lisolo mais kana ko expliquer biso papa. Bon na tangi lisolo ngo makambo zo sala nzoto malina. Mais déjà pour na okota il faut dire que ezali makambo zo ta satie eza ba signe du temps de la fin. Parce que au moni moi si na âge à 14 ans, na âge à 15 ans ba influencer na camarade. Ça dit batanga école mon camarade abimi na famille malamu abimi na famille bien
et ça dit que camarade influencé camarade na kati ya classe amoni camarade na ye bazana on a ba humanité mais déjà camarade azana mbongo belé déjà camarade a vivre très bien mais la jeune fille en question a botamine na famille a bien papa azana ba moyen maman azana ba moyen makambe belé mais et ça dit que azomona que maintenant tozana camarade toza na niveau moko mais il a ba vitesse ou ba fibre le balelo na ba garçon il a de l'argent il a des moyens ne moi ça comment ça moninga ne yo ozana beauté mais ozana eloroté yo ozana beauté mais oyebi na vite ozana oblé nde e ko sala ke moninga bani ko influence abiso olinga pe na olaxa yo nde nzoka camarade na ye abimaka na papa mukolo papa ko ozala dans les soixantaines mais à comment on joue et bien aimé ba pratique au bana basi ba osalelo bazoué baté que dans 3 ans 5 ans 10 ans et ozana ba rebondissement na ba répercussion mo terrible nde na kati ko influence na yepé ba ke ozulé tala mwana na à 20 ans mais a commis ko bima na papa 64 ans bien bamba soki ba na été so ba chou baby so ba sugar daddy donc moi on a assez à 20 ans balingi soupo linga ba jeune mais au personnel il a besoin iPhone soki X12 soki X13 Pro il a besoin dans la cabine on est à $800 a besoin attends mon ça qui y a Louis Vuitton et ça soit $1500 parce que yo jeune yo mbongo na au raisonner que OK ça il est près d'autres à olingotin OK il y a besoin soit côté à son champagne à $100 à son mango 4 5 6 et aussi mbaté OK yango ndozo mona siko ba vie ezoke na mai nde mwana mwasi ekonima papa mukolo à 64 ans na ndako ba omone jeune fille nzokande libanda c'est une femme c'est une dame qui prend les soins d'un vieux papa de plus de 60 ans bien aimé mon frère ma soeur mukili eza robé ma makati raison pour laquelle moi je dis aux gens moi si nyo sauté ba sangsana nzoto mobali nyo sauté ba sangsana nzoto parce que oyebité et loko ezana kati les anipé azuango wapi parce que au-delà ya omona que papa wana soit disant sugar daddy wana na mbongo mais oyebité mbongo wana ebimela wapi azuango neni no moni mwana mwasi au fur et à mesure ba dobi mana papa mukolo akomoso ba mbongo parce que au fait mbongo ezaka na mystère moko soki so mesani nango okomi muninga nango ekomo tinda ozwa plus et na ozwa plus wana ekomi ko faire déborder yo et comme ko faire dépasser ba limite à vie parce que vie ezana ba limite qu'on ne peut pas franchir mais ce que mbongo ça la question comme na bunango et comme ko faire dépasser ba limite donc ça dit le ko mesani na 2000 et que muto 2000 azate ce ko comme luka ozwa sous 2000 neni tango mona voix normal ils assusté nde bana basi babandi makambu ya ba féticheur bak toucher mwalim au mabe bak pas marabout au mabe féticheur wana eza quoi nini et quand féticheur wana parce qu'il se rend compte que papa bando pesa il y a 65 à 64 bando pesa $2000 azali susté moi ko futa ndako ezate moi ko somba bilamba lix ezate moi ko somba voiture ezate so et comment senga siko il faut mbongo wana ezwa mandeni non moni que tant mbongo ezate akomo rekuna ba féticheur pas luka sou ba chance ba sokola bango quoi ba sokola bango ba luka sou ba chance et puis siko qui sezarana qui y a na ba réalité nango ezarana moment mo boso qui se wumeli na makila muto et simba lisute OK alors le ko les simba susté comment senga ba pratique mususu tant nganga biso bi mo to sa pratique wana ezate zela une année zela 2 ans et simba susté ne ba ko kata Brazzaville na Brazzaville ba ko kuta na sikoyo na coopération nini il faut coucher avec des animaux pour une somme de $3000 dans chaque séance. Bien aimé, t'as la place mokil et kendelelo. Non moni moi na moi c'est tant wa komi na suka ba zui ba mbongo. Mais ko zonga la bona Kinshasa, moi na moi ça se rendre compte que a développé ba infection mon nzoto. A comment sentir que partie génitale na ye ba morceau et comme longwa muke et comme kende. Mais oh maladie ande nini boy. Nde ba ke consulter médecin. Tant à consulter médecin ici genre il y a ba infection oyo et se développe plus et pas banyam. Mais j'ai un ami médecin vétérinaire né à consulter. N'étant médecin vétérinaire à consulter moi si n'a lobby que maladie est incurable. Mais en principe ça va maladie à battuté et se développe pas et pas banyam. Talasco au-delà
il y a spiritualité, il y a envoûtement au écoutien na kati. Au-delà de la partie spirituelle, le diable détruit ton corps. Or, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Mais ce qu'au-delà de l'envoûtement, au-delà de la partie spirituelle, au moins, moi, c'est sali. Baby. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Au-delà de ma camion sur Ake Salawana, et Sali qui a une infection, il se développe et pas battu. Pourquoi? Parce qu'il est allé coucher avec un animal. Ndeko Bible, c'est l'abomination. Lévitique 18, verset 23. Bible et Zoloba, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme. Et Bapti Sujebi, une femme ne couchera pas avec un animal, c'est de la confusion. Et Nzamba ça Moïse abi, ceux qui n'ont pas peuple au devant bino, c'est parce que ba côté na kacha ba makambo. Au fait, c'est que les gens oublient de quoi Alvin. Bato babande ko occuper l'actuelle terre promise. Bato wana bakanane wana. Bazaki na vie à pédophilie. Bazaki na vie à homosexualité. Bazaki pe na vie à bestialité. Bestialité zali o tozo lobela mutu azo coucher, mutu a passer ba rapport intime na mwa. Okay. Ou bien niaou, ou bien ndeke, ou bien nyoka. C'est ce qu'on appelle la bestialité. Bazaki na vie wana nenzamba ebisi bongo abi eza pona makambo nde na bengana bato wana. Mon frère ma sœur, o to mona lelo ezaka bilembo ke mokili oyo ekomi na suka. Jésus-Christ revient bientôt. Bongo la motema. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En dehors il y a l'isolo ya Braza et l'isolo à Dubaï. Et dans l'isolo au Ketouti, l'homme de Dieu peut ko expliquer. Il y a ndeko moko mwana muke ba utaki pe ko sala ba pratique wana na Brazzaville. Kozonga zonga ke ba mbongo bazwa ke belé ba appartement na ba ville ba car ba nin a ko développer maladie OK papa uti ko expliquer et même bien na liwa parce que moi je viens de faire en route oui akufiko OK et camarade na ya tikali envie tiko papa ba biloko nyonso yo lorsque bazo salango et dans l'esprit nini et derrière ba nyama wana to mukolo ba nyama ba mbwa wana azo gagner nini ko sepesera ba nyama na yo ou comment? Bon, au fait, ndeko Alvin, spiritualité est un ancien makambwana makasi. Parce qu'il faut d'abord comprendre qu'un mukolo banyamana c'est un occultiste. OK. C'est un occultiste et ça ba alliance oyo a osali sa mutu naba nyama. Na simalango zanini pour récupérer ba amwana. Parce que ezaka ba rapport sexuel simple. Okay. Mais ezaka ba alliance spirituelle oyo bazo récupérer ba amwana. C'est ce que je dis aux gens. Monde spirituel, Paul Alobini. Paul Alobi, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Au fait, nous sommes en face de nous des esprits méchants. Bit yaba esprit méchant, c'est de détruire l'humanité. Bit yaba esprit méchant, c'est de détruire l'homme. Yango moni pour détruire l'homme, alors que c'est ça mutu au Bible sobenga, ba isage contre nature. Makambo na miso nzambe za ba abomination. Ezali sumu makambo abi ke nzamba supporta ngo te donc kanda ya nzambe papa makambo ekitsaka kanda nzambe mamo donc so benyango Bible et a péché bien sûr, mais Bible bâtissait des abominations. Bible est bien ezaba infamie. Ezaba usage contre nature. Ezaba bilo moko Satan a dit que nzamba okokate. Et c'est nga fois frappé à moni na mabele. Donc toi na baliwa moko eza brisqué. Yango moni toi na ba dégâts moni mutu so asali accident mo bo comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé? Bilo musu ya kanda nzambe kita na ba via ba. Oh là là. À cause de nini? Makambo bat ba sala oyo Bible et bien ba abomination Dieu ne supporte pas et le diable sait très bien que son muto a salé loko nzambo avant na lola a supporter alors ako kitsa kanane directement. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup apôtre Bazi bandero bazo la na biso tozana ba vidéo hein moi to chango vraiment exaté donc ko créer les biso ba problème mais ba vidéo ezali automoni ba leki na biso ya basi bazo bima na bambwa l'homme de Dieu baketi musika bon na yebité avant que toko tena na du solo musu ya Dubaï parce que jeune fille ba utayi Braza ba utayi ko sa ko pangon ya bambwa akufi lelo camarade na article net liwana esko na ndenga kufeli na eta wana papa akeyi lolo to akeyi li felo mais on a Bible et lobby hier soit kende côté ya des esprits
captif en prison. Il faut comprendre que mutu nyonso te akufaka akelo la mamoto akeli felomba moko. Eza batu musu bakufaka akeko servir Satan. Ake comme esclave. OK. Parce que au monde inde tsaka mutu mo azana ba occultisme na ba magie na ba fétiche ne abomi mutu. Ne pensez pas que mutu ana okende so wapi. Mutu ana akesa ile na monde à ténèbres. Yenda komo salela mbongo, yenda komo salela e moni mutu aso ana boutique ana maison, eza ko prospérer kaka, menzo kande e nzambete. Eza ba esprit o ya bomia na nde ba ke servir. Net liwa ya moi so. Et simple. Il a traité des alliances avec des animaux et nenga ke kuna akeko répondre. C'est une âme. Oh, et ben qu'on travaille, oh, Satan appelle ça qui est mbongo, appelle ça qui est richesse, appelle ça qui est gloire, appelle ça qui est ma voiture. Tant que koufi c'est tout à fait normal. Bon, c'est bon le kolo et awa, musano bando sala yango. Il y a beaucoup des âmes. Oh, OK, ne ba koufa boye, azo il travaille pour un homme. Papa, pourquoi bana basi on dirait bana basi na mboka na biso pona mbongo bazali prête ya rosala nyonso to bazo. Comment les a du sousté comment? Te sommes aux athées. Nas to me kotan verset moko hein. Ndenge Paul azolo ba awa na 2 Timothée. Na to tanga verset mon na 2 Timothée to comprendre très bien. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 les versets à partir du verset 1. Yokande Bible. Sache que dans les derniers jours, au cause où on habite 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Je crois que tout le monde est limité dans le wana. Amis de l'argent. Pour mes amis, Batou, Bakomi, assoiffé d'argent. Nous mettons Babi, Mbongo Komi ami na yo. Amitié Zanine. Amitié Zali, oh, besoin partager l'intimité. Amitié Zali, Moutoyo, donc entre binomi les secrets zaté. Alors, tant que comme on a que, pour ça la bien, pour vivre bien, pour tambola bien, il faut mongo. Alors, les gens maintenant sont prêts à tout. Et puis, ils sont prêts à tout. On a un niveau que il est prêt à te ka amnaye. Donc, so yebisi que, aux opé ça est mongo, accoucher na mwa ou bien na niaou, à osalango. Parce que mongo est comme camarade naye. Mongo est comme camarade, mais comme ami naye. Et comme intime naye. Donc, au nom de l'argent, à toi, à 18 ans, moi, un vieux papa ou bien un vieillard de 80 ans, bazo peso mbongo, mais au bimane a salang. Donc, ils ont un esprit attend de la fin. Ce qu'on va se poser la question, c'est que papa oyo, boss oyo, azotina kena bimana mwane, et hier, nasima o gagné nini. Voilà. Va se poser la question, on a été. Car si Bible et Zoroba nini, Bible et Zoroba, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Moi, Satan attend à obenga mutu, à aveugle au misut, à ici au présent. Il y a un moment même la justice. La Bible dit, tu ne recevras point de présent, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts. Bible pexi même na mutu, oh azo sambisa, ayamba bakado. Parce que tant que on peut son bongo et kango misu. Donc, yo comment réfléchir sur l'argent. Mais ce que Satan a dit que ayebi ke na sima mbongo wana elo ni neza. Yango moni to ko yebi sabatu. Yo mto mona ra mbongo, o mona mbongo, mais se poser un peu question. Si mbongo wana elo ko ni ebatami na sima wana. Parce que ozaka na o mutu nyostu azana ngome, qu'est-ce qui fait que yo ba ke peso 5 000 10 000. Tu dois te poser des questions na sima $5,000. Na sima $10,000 wana nini ebatami place wana. Moi j'ai vu des gens avant leur mort, comment on a eu diplôme à Passolian. On a eu valise à Bimisi en Oboé, à Pasteur. Ceux qui n'ont pas fait, ils ont biloko nyos. Botali ba pantacle, botali ba biloko abi. Mbongo nyoso, mituka nyoso na sala ki ezaki kono. Wana bo telemi ba serviteur belé. Il fait des confessions sur ba biloko atumbi abi sona zabo elelo. Sona otika bana ngisa pona ba biloko. Ça dit mon frère ma sœur tango sa biloko wana, kotala mbongo te. Mais pose-toi des questions. Nasima mbongo ebele oyo. Elo ni nezakuna. Bible et le Bible. À quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Voilà. Vanité de vanité. Et ça la passe dans mon thème. Yesuabi, à quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Il n'y a rien qu'on peut échanger avec son âme. Il n'y a rien qu'on peut échanger avec son âme. Et l'autre, tu peux comparer, tu peux échanger na âme na yo ezate. Parce que âme ya mutu.
nzambe mutu ayebi valeur nango et satana loko awuta kuna ayebi valeur nango très bien ayebi ke ata babi bazwi RDC momba bakaboli yango katikati nabi bon yo aparti ya lelo tope so RDC katikati et kokanaka na amnote ata pe bazwi Belgique ata bazwi RDC ata bazwi Côte d'Ivoire babi banda lelo Côte d'Ivoire nos ekomi ayo et kokanaka na amnote parce que la Bible dit le rachat des âmes est cher pour comprendre les valeurs âme nzambe atikaki lola akiti na sia mabele akufi na ekulusu kapa bikisa âme moko. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Dans Ecclésiaste 1:3, Bible Zolo Banabiso, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Amen. Vanité de vanité. Nyon surtout, tokutai na moki nyon surtout, totika na moki. Totika na moki. Et loko moko te mukola jour à liwana o kene na non. Vanité de vanité. Nous devons le savoir que les grandes choses commencent après notre mort. Voilà. Ceux qui qui mabe, ok, un lieu de tourment pour attendre le jugement dernier et être jeté dans les lacs du feu. Et ce qui na Yesu et sengonoye bandi. Amen. Ok, un lieu de repos pour oser l'enlèvement de l'église et être couronné. L'homme de Dieu toujours n'a qu'à informer bandi qu'on a biso bala na biso. Toi ce qu'on a du solo to longwe na du solo ya camarade ya priska o ya wuti ko kufa na malade o ya vie pas bambwa kuna na braza. Na bango babanaye kosala to komi sikoyo lisolo ya ba ndeko na biso yo bakenaki Dubaï. C'est que Dubaï kuna toyoka ke non ko kende kuna ko se distraire moi vacances ko visiter et ça na ba makambo mabe et ça m'a appelé na Dubaï kuna. Moi Dieu m'a fait grâce na visiter déjà Villouane. En fait Dubaï ezali un centre commercial ya munene. Donc eza milieu moko ya trafic. Dubaï est la ville de Corinthe na tango Bible. Les ville moko commerce, ville moko commercial, ville moko ya trafic. Dubaï est le marché mondial. Donc ba pays nyonso ya Asie wana o baza musika na Afrique, ba yaka wana ba yaka basali ba livraison na bango et puis Dubaï siko peuple ya monde entier ba na facilité ba kota ba récupérer bilo. Alors au moni bisika oyo, moni wenze non? Marché place trafic à Mbongweza, ma base arabe mini place one. Alors ce que j'avais constaté dans la ville ouane que ils ont un trafic moko extraordinaire. Donc ils ont un trafic moko donc ils ont le roi monde moto millier moko sans état d'âme. Donc tout le monde peut faire tout à tout le monde. Donc ils ont genre ya ba ville oyo nde balobake so mutu aza affermité à cause ça peut bavir place one parce que eza ville trafic eza ville moko oyo mbongo etambola place mbongo etambola ezaka na ba réalité belé. Voilà. Donc tine to mona ke baleki na biso ya basi ba fille oke bakina mimi Dubaï ezaka ko keno ko sala ko soma biloko te ko lekisa ba vacances te et belé bakina ko sala kindumba parce que kuna ezo futa bien makasi. Oui, bon au fait le problème c'est quoi? Il faut accepter que eza ndenabi eza ville mo très commerciale, eza un marché mondial. Ba tunyo so bakenda kuna ba ok business. Sikoyo ba jeune fille na bisope ba comprendre que le quoi eza ville à business mutunyo so ya kuna aya no na mbongo. Donc les gens se promènent là-bas avec l'argent. Parce que bah émirat si bah sali que ville est en sécurité makasi. Alors bah jeune fils qu'on va comprendre que le quoi mbongo est circulé. Donc attends que dans le côté mais le quoi bateau bah on a bah au côté na mbongo na ko ça vient facilement et loko ça là que a ko longwa awa a futika billet na e makamno sa komi kuna ebike na ba rançonner avec $100 avec $200 na teki nzoto nanga l'essentiel nga pena uta Dubaï na somba so bilamba so pe biloni c'est ce que j'ai constaté na kacha ville wana. Comment la sikoyo ba photo ba vidéo OK ba ndeko na biso ya basi ba ucha na kin ba ke ko bimana ba mbwa kuna ba mbwa ko mona ko tala ke ba mbwa bazo bande obali misanga bazo mela bango mabele ba misusu mbwa azo comment dire bazo bimana ye donc tozo mona mbwa azo sima tolo ya mwana mwasi mbwa l'homme de Dieu bazo bimana mwana mwasi na nzota mwana mwasi azo
azolekisa langue na ye kuna na nzoto mwana mwasi nyonso wana mwana mwasi pe azwi munoko na ye kokotisa ngo na eloko ya mbwa nyonso wana papa. Bon, Bible lobi dans Lévitique, Lévitique 18 verset 23. La Bible dit ceci. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Et qui tient le Bible, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en était souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Au moins, il pratique. Il y a un bébé qui même ma famille. Parce que quand c'est ma cambo qui ça les sous kana bango monter, ba suyer ba famille na bango. Ba ko ta ba ma babé, ba ko ta ba malchance. Ba ko ta ba démon ba mvutima na kata famille. Au fait, ezé loko na utia ko yipso siko. Dubai eza ville mo ya trafic ya makasi. Eza ville oyo bana basi ba yebi ke mutu nyonso akenda Dubai saka kena mbongo somba nini marchandise. Alors, le quoi est vilo batba que Luka asomba biloko ateka sikoyo mutu pas comprendre que bana basio bazoya ebele bazoya penda pona somba biloko te mais bazoya pas Luka mbongo. Alors, au moni so mutu akomi ami de l'argent aza sous na limite ya eloko te. Tant mutu akomi ami de l'argent aza sous na limite te. Donc ce ko ebisi mbongo eza awa mais en contrepartie ozozo mbwa wana amona ngo normal. Mbongo eza awa mais à contrepartie il faut ozwania wana amona ngo normal c'est mbongo eza awa mais à contrepartie il faut zwa ebembe wana parce que tolobela ka bana baso ba ok nous zwa ba mbwa mais eza pe na ba phénomène au mona mutu mais azoke nous sala makamna ebembe. Bien aimé, Paul alobi sache que dans les derniers temps sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Abandiko pesa, ba détail attend de la fin. Neko, makambo to mona lelo. Et tel c'est que mukile komi na suka. Alors, ce que les gens oublient, nasima ba pratique wana. Il y a des alliances au bazo noué dans le monde à ténèbres. Il y a des alliances au bazo noué dans l'esprit oyo. Tôt ou tard, ils en ont un rebondissement. Alors, je disais ceci. Je disais que Babylone Kwanande est au Salama. Et ça, Babylone au Moroboué. Et ça, bongo pourquoi? Parce que quand on a une ville, il y a trafic. Tant qu'on a une ville, il y a trafic, on va proposer un mot. Tant qu'on a un bon, on a 2000 $. À comment on a Dubaï Awa avec 2000 $, 3000 $, 5000 $, nous sommes à Mutuka, nous sommes à vélo, nous sommes à Kabelo, nous sommes à Lamba, à Salani. Mais ce qu'elle oublie, Nassima, il y a Aktiwana, il y a des alliances spirituelles qui se nouent. Il y a des alliances spirituelles où ils ont établi. Et l'alliance soit n'est sous kana été. Ce qui a bota déjà et qui t'a na ban. Ce qui a na famille et fungoli ba porte d'entrée dans la famille. Nous mon abat na famille va comprendre te ba voutima ba mababe ba problème. Zo ne kona bango moi si aza otambola bien te. Zo ne kona bango moi si a fungoli ba porte. Voilà ce que je peux dire. L'homme de Dieu toujours na cadre ya nina comment na suko que moi na moi sikotika nzoto na ye moi zo lécher. Oui. Bon, on est déjà dans la spiritualité. Déjà dans la spiritualité, Mboa Azara déjà symbole moi ya pité, ya makasi. Yango mona na place à prostitution, na kati bilembo. Ba tchaka pe symbole ya nini Mboa. Alors, isa ba signe moto, isa ba pacte mo spirituel ya makasi parce que Mboa ezara même représentation ou bien incarnation ya nini ya impudicité ou bien il y a prostitution. Il y a un même Jézabel et la Bible. Nzamba loba ni mokolo kufa bambwa ba ya lécher makila naï nzoto naï. Alors au fait ezaki bambwa boyé ba ya ki physiquement mais ezaki pe symbole ya esprit oyé abane ko incarné. Yango tango akufi faki ba esprit na base à la représenter. Nous mon tango Jézabel akufi les chiens sont venus lécher nzoto naï. Oh, bah, moi, dans la spiritualité, bah, ça symbole, moi, ma cassi, il y a prostitution. Il y a un score, mon tant que Batouana, bah, Zuba, na basi bongo, alors il y a mais si ma paix à Batouana, il y a un grand occultisme.
oh et ça na kati ba phénomène voilà comment on appelle ba film musu bandu ba limisa biso pona ba thème musu tozo bimisa ba film musu ozo mona ke o ba benga ke ba mbwa bazomela nzoto na bazomela mabele na bango ba misu ba jeune fille wana to mona ba vidéo bazo komatina niveau bandoro ba limisa biso ya kosise nini ya mbwa ezolekela nga papa nga vraiment donc na yebite quoi Nathalie ba vidéo wana kamo pe na tika vraiment ezolekela bandeko be surtout nga ezolekela nga pourquoi ko matina niveau yo molimo ya nzambe za li source de conscience ezosala li source de likolo ya mbongo ou comment il faut dire aux gens ma sœur mon frère yom toujours opportunité pour Olanda biso nzambe mutapesaka bozwi nzambe mutu apesaka o satana pesaka ba benga ngo courte joie et ça pour dire à Moukoussé, mais non seulement que est aussi là, mais les conséquences sont tragiques. Les conséquences, il y a des gens qui souffrir dans la vie. Et ça, c'est un acte. Et ça, c'est un acte qui posé un acte. Mais ça, c'est papa, ça, c'est maman, ça, c'est yaya. Mais bon, on va prier, donc on va payer le prix. Donc il faudrait dire aux gens que nous avons appelé ça un monde. Nous avons appelé ça richesse. Mukie o nzambe a opesa yo sepela nango so nzamba sepelo zwana o lataka se contenter nango so muko nzamba o décider de voyager ndeko so voyager o se rendre compte que zaka batulu kwa yo ndeba kinda ovanda kuna yana mboka moko te zaka ba angelu ndeba kita to ba sala boy non mais le problème qui est là c'est quoi oko te kamoli mona yo à cause ya biloko wana parce que après la vie sur la terre il y a aussi la vie après la vie sur la terre. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Que vie est sous qui a été. Et que bah acte belé toujours posé awa. Et ça n'a pas de conséquences mot éternel. Alors mon frère, ma soeur, sois conscience. Et ici j'aimerais encore dire aux gens, surtout aux jeunes garçons, yom to mona ke moi moi suana, aza kitoko. Il faut qu'on a joie. Moi moi suana, aza bien. Il faut na simbaye. Tala makamba na basi ba komosala. Parce que imaginez moi moi sia boye, auto sala makamba mbwa na ye. Yo pe na pokwa obi mwana na za yuma ngana ozwaye mais nzoka nde yo ozwaye te mais yende azozwa parce que milimo a utozwa azo communiquer ngoyo mon frère bongola motema o kansalo kwa mwana mwasi wana na lekela ki en esprit na sala ki boy nzoka nde oyebite peut-être pe na sima ya ba pratique wana ba otike les semences mona katine de manière à ce que mobali nyonso akozwaye Abeb ça peut qu'à venir. OK. Il faut okeba. Bazozo ba chance. Bazozo ba chance. Mais na la vidéo moko ezaka bana basité. Na la vidéo oyo mobile azobima na mobile azobima na mbwa. Mwana moi cité mais mobali. Ovandi boyo kinzoto malile obité. Makambo Bible lobby ezape ya solo. Tokomi na tango asuka. Mon frère ma sœur, mobali nyonso te ba sangsana nzoto. Moi si nyonso te ba sangsana nzoto. Parce que etamboli na yo ebité ezaba suka na koyeba ye vipe bebilibela yango tala vino bien omona ke za makambo ebele okoka kotelema sute lelo tamsu ota la famille tamsu lo banoko na biso ndoki tamsu lo batata kulutu mais peut-être ezaba alliance ya sexe au sala ne ekomisa vino lelo boy peut-être za mwana mwasi yo mona ki il faut ka na zoye yo mona ki il faut ka na simbaye yango mona depuis oyebana na ye musala mama olongwa. Depuis oyebana na ye libala na yo zaki na mwasi no bien ekota ba trouble yango mona depuis oyebana mwa mobali to na mwa mwasi depuis simba nzoto na ye ti lelo okozwa sumbongo te parce que eza na bana mbali belé eza na bana basi belé baza batute mais ce sont des esprits incarnés à cause ya ba alliance na ba cérémonie isa mi na kata ba nzoto na mo imaginez yo oyebite ke mwana mwasi wana ayebana nzoto na mbwa ya mwana mobali wana ayebana nzoto na nyama mo songolo atapeka mbwa wana yosko ozuye parce que il a l'argent ozuye parce que elle est jolie ozuye parce que au sepela kinaye bien aimé mais oyebite ke asala ba acte wana conséquence eza nini ya mono komo développer ba maladie msuti lelo oyeba te uti wapi mon frère ma sœur tobanga nzambe mon frère ma sœur mukili ebebi tobanga nzambe tambola na kubanga nzambe oyebi ndeko elo msu esala pasi yani
OK, kota na ba page, OK, kota na ba page ou bien na ba réseaux sociaux ya bana basi wana, au mona HP statut sans Jésus, je suis rien. Étrange yango wana. Au mona pe acheke ceux qui est souté na ozala wapi. Na yoki même na ba vidéo wana, bazar oloba babi, biso nde ba préféré ya Nzambe. Biso nde bato Nzambe alingi. Yango na koma oyoka mawa. Ota na ba réseaux sociaux, tali mutu mso tout atolo na Yesu. Otali kaka. Ah, Yesu a réseaux sociaux. Nzambe a réseaux sociaux. Nzambe mo azani tolérant ndimane nyonso. OK, kota na ba page na bango. OK, kota na ba WhatsApp na ba statut. Okuti atiango en grand caractère. Ce qui est souté, ne vina nge suki wapi. Ce qui est souté, ne nga vina nge za wapi. Mais nzoka nde aopakola ne ka batu mafuta. Meta Yesu na ye. Eza ko ke sa ba pratique ya bestialité. Ya ko ke zwa ba nyama. Po ba pese mbongo. Mon frère, Nzambe mtape ra mbongo. Ma sœur, Nzambe mtape sa mbongo. So tan koki, Dieu te donnera l'argent. So tan koki, Nzambe a ofungola ba porte. Kozala aveuglé par les dieux de ce siècle. Oyo, à cause de ba bien matériel aveuglé batu. Attention batu que vie za mbongo. Vie eza na mbongo. La Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vie eza Yesu Masia. Kozana Yesu et le kimbongo. Kozana Yesu et le kimituka. Parce que après cette vie sur la terre, il y a la vie qu'on appelle la vie éternelle. Okende wapi. Voilà ndeko ona koloba par rapport à phénomène wana auto mona lelo eux ont détruit ba vie ba. Ko ba mi ba le honnête que ba jeune fille ba wuti Dubaï, ba dape na ba chérie na bango ba fiancé ba bimana bango. Oui. Na ko bimana na koza na jeune fille mo ya bongo mo ka ke moi si kitoko. Oui. Yango nde Bible zolo ba ke ba ba nini. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc on s'approche ne baza pe propre ba mitu ka ba appartement ya bien moi na muke asala raté mais mbongo alwa appartement uta wapi asoma bakare uta wapi asala raté donc ya nzoto na ye anje asala nzoto na ye ba jeune fille bazo sama ka mona papa ba conséquence na bango ezani pe ba conséquence ya mibalo ke bazo ya ko bimana ba innocent ezani kasi Bible et le Bible ndeko moni tant Bible et le bara l'homme les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tant Bible les deux deviendront une seule chair et zarana elom juste. Et zara à partir à partir de la relation intime, à partir au sansanzoto ne moi c'est mobile ba comme elo moko. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tant yo sangisi nzoto na muto auté ko zana mbwa. Kasi sema so yazwa ki ya mbwa wana okaboli yanguti. Donc yopé donc ezalo quoi yopé aux mbwa wana mais par alliance. Okay. Parce que la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Donc tant ozo kabola nzoto na ye. Yone bokomi mamo musuni moko bokomi esprit moko. Ba envoûtement, ba combat, ba alliance. Mais ce qu'on sauf que yo ba no payer makambo oyebité. Lui peut-être il a eu l'argent. Lui peut-être il a eu beaucoup de choses ou bien la fille elle a eu beaucoup d'argent mais ce que yo obika ba conséquence makambo oyebité. O monaka tamsu ba longoli o musala. O monaka tamsu makamno baby. So po oza on marié au mona foyer no ko tu trouble. Ozo bate uti amzo andela semence ya mbwa outi kozwa. Et ça c'est alliance ya mbwa outi kozo koti yango na kati ya ndako. Ça le savoir parce que moi ça n'a pas propre. La Bible dit l'ange des ténèbres se déguise aussi en ange de lumière. Yota au mona bongo obi que moi ça aza bien, aza propre. O pina moi c'est bien ana mutuka. Au côté c'est alliance. Ne moni au-delà wana ndeko et ko créer pe ba stérilité. Non moni bate biele ba comment la ba stérilité ma beauté zate moi ça so bate ma bota na tamboli pe ma bete na sali pe ninte me eucha zoka ndeta mususu mobali okendo kuta na wana auta na ba semence na ba pacte na kuna déposer yango na kata nzoto ezui ma bota ekangi yango yango na mon frère ma sœur ezabilo musu na vie il faut le kana délivrance il faut ba sambela pour no ba orienter na prière parce que o habiter bato sanctiona bango nzoto ba kotela o semence ni et ko détruire pe vie et ko zo pe ma bota ekangi et ko kanga pe ba relation et ko kanga pe et baby ndeko ba zui étoile ba compromettre ngo ba ko zo pe lumière à destiné ba kanyango yango mona mutu souvie comment molili na molili vie comme ténèbres ata ba laki mongo ba tika lopia ote pourquoi parce que ezaba alliance parce que au fait mboa
mbwa azala fait symbole ya pauvreté na kati ya délivrance moto alota bambwa trop aremaka ba blocage na kati ya vie na ye moto alota bambwa trop o nalota bambwa batelemi liboso nanga nalota bambwa bandola nanga ezala mpe signe ya blocage autant moto azwa basemence wana omonake mpo azwa mbongo na vie esengaka azongela pratique wana mais mbongo normal boye aotika lozwa te mpo babloke mbamo nzela. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Tozo comme on a souka, il y a émission nabiso déjà. Rien que la vérité, l'homme de Dieu. Nabande obazo landa biso papa. Olobi bien makasi. En dehors, il y a des pratiques wana papa. Oyo komi ko renyezo pesa mbongo ebele. Et pas ibasi kobimana banyama. Ezali pe oyo question mon ania pe na profiter na poser bande obazo landa biso. Est-ce que entre moi sina mobadi? Oui. Ndenge komi ke netke. Ozana mobali na yo babengaka ngo nini na utaki kolanda émission moko l'homme de Dieu la caméra bandi bazotala biso bapratique komike mwasi akozwa mondoko na ye akotisi na nzota mobali oyo bazobenga awa mingi na kinkosise nzota mobali mobali kokota neti ke cave epa mwasi eza lisumu ou ezali nini papa? Bon babenga ngo ba usage contre nature. Oui, ça notre délivrance to bien en rapport sexuel anormal. Parce anormal. Que oui, na Bible ba bien en usage contre nature. Isa ba biloko nzambe interdisant. So aujourd'hui yango aujourd'hui ba pédophilie et ça pe na o ba bien en nécrophilie. Nécrophilie ezali ba pratique oyo yako sangsa nzoto na muto akufi. Ba pratique wana eza trop na milieu occultisme mona mobali to mwana mwasi ba bise bon yondo za wana il faut que nous négocie kaka na bateau ba kufi na ba cadavre ba ko peso pe ba air il faut lukaka muto akufi lelo ou bien il faut luka ebembe mo cadavre mo ya 7 jours ou bien il faut OK luka cadavre mo tam su ya 1 mois ndo mona ba pratique monsieur kenda na ba cimetière tout ça ndo au tala so au tali au mona ngai na salle de délivrance la salle de délivrance il y a service moko na matadi na si ya mwana mwasi moko alors akendaka il fallait qu'il comme dans 16 des histoires comme ça alors place akenda kinganga ibisi il faut que au ça ba cérémonie mais eza na cimetière ayipsinga bidadi eza ya ndenge ya ko te na lalité mais non mona nde muta obima na kati ya tombe quoi esprit mutu ana bimi ayibisinga lala na lali amateli ngai et depuis amatela nga bongo na koma mona ba être mona ndako ba être mo bizarre donc normalement mona ba monstre na kati ya ndako abi des fois les hormones elongi nanga et changer forme so ba kutana ba mais au changer boyende donc na isa penda ebele isa le quoi pe ba homosexuel ils appellent quoi ba bisexuel ba pratique wana eza ba pratique moko anormal oyo eza ba biloko pezo benda kanda ya nzambe et ça là que ba te belé eza ko bloquer ba vie na bango. Alors le problème qui est là c'est seulement eza na ba mususu ba leka na banzela wana il faut ba leka pe na kata délivrance parce que biloko wana eza ba parti mobimba eza ba alliance eza ba cérémonie oyo salama oyo eza ko détruire pe ba vie ya bato voilà. Mais que sodomie pesa mabe. Oui, car nous sommes dans le cadre il y a rapport intime anormal. C'est-à-dire ils ont pratique aux interdits dans la Bible. So tant dans la Romains, so na ko tanga n'attend rapidement Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, je crois. Romains chapitre 1 verset 24, je crois bien. La Bible dit quoi? Oui, la Bible dit Romains chapitre 1, tout en verset 27. La Bible a dit « Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. » Ça dit Bible, ils ont pratique moko, ils ont usage moko contre nature, parce qu'il y a ce que Dieu a prévu. Il y a ce que Nzambe a bon ça pour n'abattre. Moutou a rejoint mobile a rejoint moi si c'est tout à fait logique mais il y a aussi ce que le diable vient inspirer l'homme au Satan a au côté sa moutou au-delà il y a sentiment ou bien au-delà à quoi et ça au Satan a quoi au côté sa moutou parce que si on peut moquer les gens même si on
ba phénomène ya bana basi baki zo bamboa bana mibali bazo baki zo bamboa ezani le diable veut pousser l'homme à franchir ba limite. Yango mona ne ba pratique wana no se komi ba sodomie ba biloko wana nyos tout ezali biloko yo Satan a dit très bien que équatiré kana nzambe mais lui il en profite parce que ezaba amo azo récupérer ba toi na so ba kufindeko ba kina maman parce que après la mort choix ezali suscité vie au menaki aba la so bonzela no wana kuna okomo sala musala jusqu'à ce que aucun lieu de tourment pe OK na enfer éternel. Donc voilà ba pratique wana nyos. Merci beaucoup Ndeko Basile. Tout comme il y a émission na biso, ce qu'on a bandeko yo bazola na biso. Oui. Basala ba biloko autour ba pratique nyonso wana. Ba bima pe na ba depuis abima na ba film moko bosot ke film moko vina e baby. Makambo etamola ressuscité. Depuis ndeko moko ya moba ya mwasi abima na papa moko bo mobali mobo vina e beba makambo nyonso etamola ressuscité. Soit que basala pe ba pratique o papa et comment nzoto malade simba bo etika bo kobo tate ba conséquences nyonso ko ba kutana na bango bazana na vie ya mobulu ba yebi pe ba o ba bima na bango te solution ni okoki ko loba na bango soit eloko ni ba ko sala. Bon, la Bible dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Ndeko Alvin, au moni Bible et Joël Sabiso, Bible se présente biso nzambe le quoi Dieu d'amour. La Bible dit Dieu est là à la colère mais riche en bonté et en fidélité. Makasi ya nzambe to bola mo nzambe za parce que nzambe abwaka mututé. Tous ces gens là, bolingwa nzambe et ali boso na bango. Bolingwa nzambe ali boso na bango c'est-à-dire bana besoin de délivrance. Bana besoin ba yepa nzambe. Mon frère ma sœur ko ka sonité peu importe. Acte sala o bazo na mboa o okutana mwana mwasi moko oyeba kazaka sirène oyeba kazana vie moko okutana mutu moko boye azaki fétiche et que lelo komo bika ba conséquences nango et loko wana ngo besoin wana besoin nzambe wana besoin de délivrance wana besoin orientation spirituelle pour balongola ba mauvais sort wana sinoté ba demo balongwa na nzoto mutu te parce que basali 5 ans 10 ans 20 ans ba demo balongwa na nzoto mutu te parce que basi ba umeli non ba esprit mabe batikaka mutute parce que basali 30 ans non milimo mabe babimaka kaka na autorité na kombo Yesu milimo mabe babima na violence Yesu alobi soki un homme fort si un homme fort garde sa maison tout ce qu'il a est en sécurité mais s'il y a un autre plus fort qui entre dans cette maison a okanga bango alors ba démon ba envoûtement ba malchance elongwa na nzoto mutute parce que umeli ndeko makambo obika na vie wana chaque année et si la te peut oumeli et si la te parce que ça li 5 ans et si la te parce que ça li 10 ans même et aussi la te parce que quelqu'un a prié au temps bible au non eza blom sous point si là tu as besoin des orientations spirituelles tu as besoin ba kambayo ba talisa bo awa o sala boy awa o kota boy awa o bima boy awa e kendebe pour que nzambe asala quelque chose na kacha vino donc bateau nyonso ebi ke ozo se retrouver na kacha makambo ozo se retrouver na kacha ya situation au benga biso toko orienter na prière nous allons te dire qu'est-ce qu'il faut faire to peso ba orientation spirituelle selon de molimo ako kamba biso pour la situation na parce que zala makambo sus il faut ka ba kambo na spiritualité alors zo contact na biso ba numéro et ozala wana benga biso toko orienter na prière to sambela pona yo to peso ba prière à délivrance pour que Nzambe abiksa. N'oubliez pas, la Bible dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, ce qui okute na kasa makambo, to obika ba réalité o, to obika makambo o ebisa mutute, kota contact na biso, benga biso. Nous allons prier pour toi et le Seigneur va faire beaucoup de choses dans ta vie. Voilà ce que je peux dire. Ok, Barobenga, yo opes contact, juste une question pour la précision. Et belé ya ba passer na l'exercice bango te vie mes conduites na bango prière non est conditionnée hein tende ko prière ba te ka ngote ah OK la Bible dit les dons et la paix de Dieu sont gratuits ba marchand de prière te okoki jamais merci beaucoup pour la question na prière ba te ka ngote prière ba marchand de ngote mais ce que nous reconnaissons dans la Bible c'est l'action de grâce tout enfant de Dieu aibi que prière ba paix c'est action de grâce et c'est quelque chose où la monter ma monter. Non, ils n'ont même pas avant. Ce qui est commis avant est commis condition. Ah, ok. Ce qui est commis avant, c'est bon. Pour na sambiloto na selo prière. Mutuka bengote so mutaye net na selo prière. Ayebo nde bana bayaka. Mais na bise na bibo maman pas na sale melo pesa action de grâce. On les assure action de grâce. On a commis condition.
Marchandage nde yango wana. Ko marchander grâce, ko marchander prière yango wana. La prière c'est gratuit au nom de Jésus-Christ. Mais n'empêche qu'un enfant de Dieu, ah bah que mon papa, au sambeli ponanga, n'a pas mboli au pona o. Au sambeli ponanga, n'a kancho pona o. Mais la prière n'a pas de conditions. C'est gratuit. Merci beaucoup, apôtre Bazi. C'est la fin de notre émission. Votre rapidement, votre numéro. Contact Nabiso, et zappé contact WhatsApp directement 0 plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721 et ça contact WhatsApp Bengabiso to sambela pona yo to ko orienter na prière na pesi ndeko Alvin merci nzambe apambolaye na pesi pe ndeko Arnaud na régie merci bato nyonso bazwa kitan ya kolanda biso bisika nyonso zangolo nzambe zali kono nzambe apambola yo abundela famille na yo bana na yo musala no ba projet no makamno nyonso na kombo ya Yesu amen. Amen. Merci. Nabino Nyonsto, Arnaud Kamande, Azaïsi ma caméra, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simana, Toyaro Bakenzama, Boy. Donc, vous voyez, les sous-swapi, Naman Sazo, c'est Bisso Concetoire à la prochaine vague. On se trouve à Kouta, na Bango, Bazan, na vie à Moboulou, ba Yebi Pe, ba O, Babima, na Bangote. Solution au cocu, Kolobana Bango, et l'Okoni Bako Sala. Bon, la Bible dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Ndeko Alvin, au moni Bible et Dieu biso Bible zo présenté biso nzambe le quoi Dieu d'amour. La Bible dit Dieu est lent à la colère mais riche en bonté et en fidélité. Makasi ya nzambe to bola mo nzambe za parce que nzambe abwaka mututé. Tous ces gens là bolingwa nzambe et ali boso na bango. Bolingwa nzambe ali boso na bango c'est-à-dire bana besoin de délivrance. Bana besoin ba yepa nzambe. Mon frère ma sœur ko ka sonité peu importe acte sala o bazwa na mbwa o okutana mwana mwasi moko oyeba kazaka sirène oyeba kazana vie moko okutana mutu moko boye azaki fétiche et que lelo komo bika ba conséquences nango et loko wana ngo besoin on a besoin nzambe on a besoin de délivrance on a besoin d'orientation spirituelle pour balongola ba mauvais sort wana sinoté ba demo balongwana nzoto a mutu parce que ba sali 5 ans 10 ans 20 ans ba demo balongwana nzoto a mutu parce que ba si ba umeli non ba esprit mabe batikaka mutute parce que basali 30 ans non milimo mabe babimaka kaka na autorité na kombo ya Yesu milimo mabe babima na violence Yesu alobi soki un homme fort si un enfant garde sa maison tout ce qu'il a est en sécurité mais s'il y a un autre plus fort qui entre dans cette maison a okanga bango alors ba démon ba envoûtement ba malchance elongwa na nzoto mutute parce que umeli ndeko makambo obika na vie wana chaque année et si la te peut oumeli et si la te parce que ça li 5 ans et si la te parce que ça li 10 ans même et aussi la te parce que quelqu'un a prié au temps bible ozongi non ezablo sous point si là tu as besoin des orientations spirituelles tu as besoin ba kambayo ba talisa bo awa o sala boy awa o kota boy awa o bima boy awa e kende pour que nzambe asala quelque chose na kacha vino donc bato nyonso ebike ozo se retrouver na kacha makambo ozo se retrouver na kacha ya situation au benga biso toko orienter na prière nous allons te dire qu'est-ce qu'il faut faire to peso ba orientation spirituelle selon ne molimo ako kamba biso pour la situation na parce que zala makambo sus il faut ka ba kambo na spiritualité alors zo contact na biso ba numéro et zala wana benga biso toko orienter na prière to sambela pona yo to peso ba prière à délivrance pour que Nzambe abiksa. N'oubliez pas, la Bible dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, ce qui au côté na kasa makambo, to obika ba réalité o, to obika makambo o ebisa mutute, kota contact na biso benga biso. Nous allons prier pour toi et le Seigneur va faire beaucoup de choses dans ta vie. Voilà ce que je peux dire. Ok, Barobenga, yo opes contact, juste une question pour la précision. Et belé ya ba passer na l'exercice bango te vie mes conduites na bango prière non est conditionné tende ko prière ba te ka ngote OK la Bible dit les dons et la paix de Dieu sont gratuits ba marchand dans prière te okoki jamais merci beaucoup pour la question na prière ba te ka ngote prière ba marchand dans ngote mais ce que nous reconnaissons dans la Bible c'est l'action de grâce tout enfant de Dieu a dit que prière ba paix action de grâce et c'est quelque chose où la montée ma montée. Non, ils n'ont même pas avant. Ce qui est commis avant est commis condition. Ah, ok. Ce qui est commis avant, c'est bon. Pour na sam loto na selo prière. Mutka bengyo te so mutaye net na selo prière.
ayebo nde bana bayaka mais na bisi na bibo mama bana sali mbelo pesanga action de grâce wana eza sur action de grâce te wana ekomi condition marchandage nde yango wana ko marchander grâce ko marchander prière yango wana la prière c'est gratuit au nom de Jésus-Christ mais n'empêche qu'un enfant de Dieu ah bah que mon papa au sambeli ponanga na pamboli opona o au sambeli ponanga na kanti opona o mais la prière n'a pas de conditions, c'est gratuit. Merci beaucoup, apôtre Basile. C'est la fin de notre émission. Votre rapidement, votre numéro. Contact Nabiso, et zappé contact WhatsApp directement 0 plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721 et ça contact WhatsApp Bengabiso to sambela pona yo to ko orienter na prière na pesi ndeko Alvin merci nzambe apambolaye na pesi pe ndeko Arnaud na régie merci bato nyonso bazwa kitan ya kolanda biso bisika nyonso zangolo nzambe zali kono nzambe apambola yo abundela famille na yo bana na yo musala no ba projet no makamno nyonso na kombo Yesu amen. Amen. Merci. Nabino nyonso Arnaud Kamande azaisi ma caméra bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba kenzama boy. Donc voyez les sous-swapi na mansa zo c'est biso concept à la prochaine bye.